La posé pas la question de vous ça chrétien tout dans mon paga. Comment servir de Dieu, grand servant de Dieu, a confié na kati mboka na biso RDC, mais yo zo ba ke maman langa ku fata 10 fois. Voilà papa wana. Oh, j'étais tellement étonné. Abi que non, maman olanga ku fata 10 fois. Mais Zambé avec qui ko limisa banganga Nzambe a Congo était une grande choc comme ça. Par rapport à Moussala, où tu reconnaître Maman Langa Sali. Vous voyez, tu reconnaître Moussala Maman Langa Sali directement une grande choc. Il y a papa assisté corps lié, il y a corps lié directement maman. Papa, déjà dans la machine que tu es beaucoup de temps dans votre famille. C'est toujours un message de toujours un message par rapport à message à Kissi, un message à division, un message que poisson. Vous avez pas mis le moment mais vous avez un monsieur qui dit non, on s'en entend au bon rumba. Nous avons dit que non, tu sais qu'il y a un monsieur qui s'en entend à Tengamaki. Donc on a un message on a qui est dans la bête à port qui te pèse. Africa Elengi TV, bon s'abonner, hein? Africa Elengi TV, bon s'abonner. Ebele elengi ezali elengi ezali elengi ezali elengi ezali ah babi mikolo tozo bin elengi ezali Africa Elengi TV bo s'abonner ebele dans sol olingo mana maninge John s'abonner na Africa Elengi TV oyo kama solo ya kitoko ya solo ya ndembité ya aubergine té ya pilipili té ya solo hein. Gros bisous à tout le monde. Africa Elengi TV elengi ezali. Babu maga. Bela betani. Adi ya betatuki. Adi ya betani. Awando ma betani. Adi ya betani. Adabra tabela. Adabra tagada. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Je pense que vous êtes aussi nombreux à suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Quant à moi, je vous demanderai tout simplement de rester branché sur www.africa Elengi TV, cette émission où est Sarabino, actualité, où même la Rabino, nouvelle, il y a solo, il y a le Kuta, tête, qui est vraiment à la source pour te faire une information fiable. Aujourd'hui, comme d'hab, mesdames et messieurs, nous allons devoir essayer de parler tout autour de la mort de maman Olangi Oyo Aotiko Kabiso. Et aujourd'hui, dans cette émission, je vais devoir recevoir mon invité à la personne des prophètes Onésime Mbambu Manzambi Oyo Azanabiso déjà dans notre mille. Toromekempe Kosoloanaye, as un prophète par rapport à maman Olangi, Tomoni papa Bakundi, 2 jours seulement maman Landi. Qu'est-ce qui a fait sur le plan spirituel parce que Bangbaza Batamolimo pour que maman Alanda Molonga Dinaye. Le temps pour moi de remercier toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Merci à Bobette Feta, maman sociale du côté de l'Australie. Je dis un clin d'œil spécial aussi à Joël Dewissa Konga du côté de l'Australie. Je n'oublie pas aussi Willy Mouchen, le véritable accord. Mesdames et messieurs, comme je vous avais dit tantôt au début de cette émission que j'ai réussi pour vous, les prophètes Onésime Mbambu Manzambi. Bonjour prophète. Bonjour, c'est Mike, comment ça? Oui, très bien. D'abord, avant tout, quand on a vu il y a ma solo Nabiso pour aujourd'hui, j'aimerais assez que Naïba santé c'est comment? Oui, santé ça va par la grâce de Dieu, malgré la santé nous avons 150 jours de prière. Je suis là chaque année, année de 2017-2018, autour de l'année 2018, nous avons Psaume chapitre 1, on les a pour le premier jour, deuxième jour aussi, nous avons Psaume chapitre 2, premier verset, Tina Souka. Troisième jour, jusqu'à ce que je dois finir
na chapitre 150 parce que nous sommes clôturés à chapitre 150. Voilà, merci l'homme de Dieu. Tu as déjà vu Bayo, Zanani, les prophètes l'église nini? Bon, on a mon serviteur, prophète Onésime Bambanzambe, une église montagne sainte. Je pense que Tozo, au lobela par rapport à l'Iwa et à l'Ibosso et à papa. Papa, tant que kufa nazalaki na ndeko moko mosala nzambe ayaki kolakisa ngai nautaki ngomba na kiti ayaki kolakisa ngai mausolée ndenge badécoré ndenge bakoki kokunda papa bon ezalaki tellement joli après ça qui ont ezalaki kitoko makasi mais ataki prophète ezalaki na langage moko codé na bimisaki liboso mosala nzambe mais si l'homme de Dieu tango alakisi ngai natali ezalaki na sur fesse tant que tali singa ina moni mozelo ba décorer c'est jaune comme ça ndena singa oh mais ndako ndenge ba décorer ngo eza pe na place ya mama wana yum tozo wana ngai lolé temo na bisa pe na place ya mama oh tant qu'on expliquer ngai bongo mama ko pa ndeko na banzi toza ba prophète pasteur langage ya prophète na pasteur ezalaka baki bongo par rapport à quoi mona qui déjà bon nalobaki par rapport moni eza ba vodil mususu nzamba lobela biso na kati même biso moko basala ba prophète to kokapena ko saisir amote nazoloba clairement tango mosala na nzamba lakisi ngai mausolée ya papa oui. Nathalie na pression attaque l'homme de Dieu na moni c'est joli kitoko mbala moko tango nalobi bongo directement voix malobe fungwa minga ngadi kaka place batongi eza pe na place ya mama babombeli musiko tango na ekozwa message ya mama directement lole eza témoin na bengi mosala nzambe na singa oh est-ce que se souvenir tango lakisa ngai na kati na fesse na lakisi ko na bi oh wani na ngoyo batongi ngo kitoko ni na bisinga oh eza pe na place ya mama ozomona do ezalaki balangage moko boye ba vodil moko ezalaka kati na biso ya bonzambe nde yango wana eloko ezo sali moi passi par rapport ya kufa mama il y a beaucoup de gens qui parlent de mal il y a beaucoup de gens qui parlent de mal je pense que maman elle a fait un grand travail elle a fait un grand... reconnaître quand même oui avec un prophète elle a fait un grand travail quand j'étais à Pont-Noir j'ai vu le glycifème ici au niveau de Pont-Noir c'était un grand travail oui ça s'est passé là-bas. Mais les choses graves par rapport au moni biso mettons toujours travailler na ba foyer et tous appelle ba ndeko mususu ba appelle ba sifem ici ba appelle ba sifem ici mais attaquer ba nganga nzambe ba oyo to le ba ndeko wana ba yaka ko lela pa na biso eza regrettable par rapport aux hommes na papa moko boyem so aboti bana na ye 3 na vie na ye mobimba mais bana na parcours ndenge bi le zolo ba après la souffrance. Un enfant de Dieu, tu peux être chrétien, mais tu peux passer aussi par la souffrance. Mais arrivé un moment, l'enfant commençait à prier chez Maman Lang. Mais, tant que Bana commence à pas Maman Lang, directement, Bana va changer face vers papa, biologique. Aujourd'hui, Babylone, on a su que tant que papa, aime ça, je sens bien pas abandi ko lamenter abandi ko lela par rapport aux homona banana bota bakipa mama langi basambela ba mama langi bakipa ngai te mwana ngaza directeur sika songolo mwana mais otali vi papa na zo mene mais otali non o vie ils ont mérité que le papa yo banane baza ba directeur ozomona babilo kona ningo tuana yataki biso na nzambe yataki ba prophète bande ko sala biso tellement passe bande ko sala biso tellement passe bon moni ndenge bilo ezolo bana biso que amour musu bazolo ba amour musu ezolo bana kati ya bible toyeba ko zipa bolomba moto mususu mais ezala ba langage mususu tango message ya nzambe yaka esenga ke bien nde na mwata moko nde tango mama kufi na yoki epa ya mama moko mama na pasambela na sifemsi mama na zolo babike no nde kona ngai oyo les jours papa kufaki ndeko nanga magetu ngapi na sambela kwa momolangi abi ndeko nanga kufi ma papa na biso akufaki mais ndeko nanga ake kokota retraite na ibite ndeko journaliste ma les jours où maman kufi papa na ye non les jours ono mamolangi te toko tozoya nazo penser exemple par rapport au musala maman sali to reconnaître le travail que maman elle a fait mais ça peut ba semence ya ba message oyo ebomi pe ba foyer
et bon mi ba foyer yango nazo peso ba parce que nga na lobaga eloko yo na yoki na matoi to na moni ne nazo peso message ya ndeko moko asambela ke pa maman langi andoki de ba combat mais atape na ndeko ni musu pa sambela kuna bazana ti mibale mais siko papa na bango akufi mais grande sœur na bango aki kokota retraite akoti retraite kora papa na mort wana tozolo ba papa olangi te tozolo ba ndeko wana bazo sambela kuna papa na bango na mort ke ndeko wana bazolela papa mais ye na kati ya sifem ici azo sambela ozomona kutala ndeti ba langage ya marque wana na ba famille mususu oyo muto azo sambela te directement bakangi ndoki ya directement éviter comment tu réfléchir ngo ndeko journaliste na bi ke ça l'exemple nga naza paye naza par exemple na bambongo na ngamo na sala musala mais naza na kiste mais ce que papa na nga kufi na été na éviter réflexion ne goza ndengeni bon siko tozotala siko yo attaque chrétien mona na nzamba azo sambela mais papa na kufi ake kokota retraite pa momolangi je suis fait ici donc tellement tozaki na venir za babiloko moko boye et ça qui moi tellement passe tant que tozomona babiloko wana yango moni par rapport totali enseignement je pense que nous sommes des serviteurs de Dieu. On doit parler sur l'amour dans l'église. Dans l'église, quand la Bible nous confirme que aimez-nous les uns les autres. Donc, l'église est là pour nous diviser la famille. L'église est là, le mois passé, j'ai quatre pasteurs. Bato tout nabiso phénomène ya bana ya fazer o ba commis des enfants de Harry bano ba commis comme na ba wenje par rapport ya bino ba pasteur bozo pesa ba message ya bienté par rapport bandimi ba fidèle ba yoki la rabino mais bino façon bozo pesa ba message un homme de Dieu pour appeler un message à moi zandoki quand ta yo ko garder on pour délivrer moi jusqu'à ce que la sorcellerie va finir parce que diable za likola ya nzambe. Mais ce que le message oyo ya ba division na kati ya sifem ici les ngwana est créé ba désordre na kati ba foyer bato yango moni na landi papa moko ko kufa ya maman langi papa wana natali na poser ki papa na question ta que prophète na poser papa na question na yuza chrétien to dans pagan comment un servant de Dieu un grand servant de Dieu a kufi na kati ya mboka na biso RDC mais yozo ba ke maman langi a kufa ta 10 fois. Papa, oh, j'étais tellement étonné. Abike non, maman Olanga Koufata 10 fois. Na posé question, pourquoi on va oh non, maman na kabola ngai, na bana kasina ngai, na bande ko ngami balé na Angola, bande ko sunanga banoti na bambongo, bande bakota si femisi, bande ko nga bakata contact tandinga na zo vivre. Osumon, ndena moi place wana atake mosala na Nzambe, na imona ke no biso basala Nzambe to yebal, ndengini toko ko pesa parole vers la foule, ndengini toko ko kamba bana Nzambe, po ete bana Nzambe bazongi ça fait message to joue na kati église na ba famille na ba. Voilà. Je me rends que tous à la moins clair prophète Onésime. Tout le monde d'après battu. Parce que jusqu'à présent aux autres la battu. Selon vous, mission ya maman Olang na papa Olang. Oyo Nzambe abengaki bango pour servir Yeloba sont accomplis. Bon, et le coup est très capital mais pour le bataille prophète attaqué Nzambe. Vous savez, je pense que l'appel Tangoyaka et que je ne suis pas naïf, je ne suis pas femme. Pour moi, je suis naïf. Les Tobandi vont travailler pour ça Nzambe ensemble. Mais Nzambe a koki ko limu isabanganga Nzambe a kubo été une grande choc comme ça par rapport à Moussala oyo to reconnaître maman langi ya sali ozomona to reconnaître Moussala maman langi ya sali directement une grande choc ya papa ba assister corrier ou ya corrier directement maman papa eza balangage moko to eba kokota mo junda profondeur ya bilo balanzambe pe nzambe ba ko révéler biso makambo biso tozo ba message ebele par rapport et bah si fait mission là toujours un message message par rapport à message bah qui ici bah message bah division bah message que bah poison nous sommes bah bilo comme marqué mais on voyait un monsieur sur les non mon seul nzambe ko bunga rumba
mais autant lui dit que non tu sais que monsieur mosala nzamba tengamaki donc on a un message on a kende na beta porte to pesa mais okende boye ba garde ko porte ça ya kokanga et au transmettre message et ça ozomo kotana ndete babilo kwa marque wana yango wana kufa ya moto na lobaka elaksaka message et eza na message ndenge kokufa mama soki asalaki musala ya malamu ya nzambe abi oza journaliste bo tambisa ba caméra na bino boko comprendre soki lelo te bo comprendre ngolobi ozomo il y a beaucoup de prophètes ou ba jeunes prophètes ou ba zappé de ba message ba grand ba obu même ko pesa ba message ba oui que non lelo so na PC message lobi écrit nga ba problème ozomo dotozana na RDC to memi banzambe moko bo banzamba ba prison donc lobi ni mutu vérité moko bo Jésus lobi que je suis la chemin la vie et la vérité mais lobi ba lukio ayebi kaza na momo ane mo aza général aza colonel ndako luka kangio non mais or que message ya nzambe eza vérité mona na nzambe ayoka kango pe asali discernement ya chemin na ye tomoni toki ke maman a c'est quoi qui résurrection à maman c'est-il possible? Non, archi fort par rapport ndenge toyokaki tant maman akoyaki ofi ils na intercesseur na potaki na katanda ils ont eu le temps de prier puis qui pena ba juton mais il dit que motema na molimo na esila ya kokende molimo na esila kokende wana na koteya bandeko na biso batikali na souffrance attaqué nganga na nzambe il y a des fidèles eza na bakelamu ya satana te eza na bakelamu nzambe na kata sifemsi bao pe babengama na kata sifemsi bazali beli ya nzambe pe baza kuna na kata sifemsi donc tokosenga par rapport soki bato mosusu bakoki kozala bafanatique te bazala bafanatique ya mama te mais bayeba conduite ya mama message nini ya bandeko kopesa biso mama bandeko kotambola ndenge nini mpo bayeba ndenge nini ya kobongisa mpe sifemisi baza na langage mo pe ya malamu par rapport na bato bazolela parce que lelo mama aza servante de Dieu toyebeli mais lelo esengeli tous les chrétiens balela ye mais pourquoi ba chrétien mususu bazolela même mususu babeta maboko donc ndimo nganga moko akufi na kata mboka Congo ndimo mbarambu moko akufi na kata mboka Congo mais ok mboka Congo eza mboka ba chrétien mutakosa yote ndiko nanga journaliste mboka Congo eza mboko ya ba chrétien lozana bato senti mutu azana pasi pauvre moko boye mais azokumisa nzambe azoya azopesa bofandi na ye donc tali pe msu bozune omona bozongo peza moke mais journée par exemple boana 21 jours net ki ça boyebi ba 21 jours ba 40 jours ozomona mutu mo azoya kana kata prière ça se montre que azoya po alingi nzambe na ye mais comment se veut dire mutu azoya alingi nzambe na ye mais conduite tu es dans le mal. Tu es dans les noirs. Non, ce n'est pas normal. Et c'est qui te côté. On a des royaumes. Tu as un royaume, il y a Nzambe. Tu as un royaume, il y a Satan. Tu as un royaume, Nzambe, tu as un royaume, il y a Satan. Mais quand tu as un royaume, il y a Satan. Dans le bac, s'il te plaît, monsieur journaliste, mais tu as un motambus. Ceux qui n'ont pas, par exemple, un côté baki, si balonge, banine. Et moi, je suis là, part, parce que peuple bozoya wana, ceux qui n'ont pas misale mabe. Nana bakisi nanga bantela nanga na leka pona gagner bato peuple nzambe na do prêcher lo banzambe pour baki na kata royaume ya satana papa na éviter bato sous façon ndenge nini ba mimelaka eloko wana osomona yango na to kotala ke non soki pena mamolangi basale ki nzambe na bosolo ba sife misiana to yokango ekozalaka omona kango mais soki basale ki nzambe na bosolo te lelo ya mbinga melobi ya msusu. Voilà, merci. Je voudrais quand même à cette occasion poser question moko. Lelo papa olanga zate, maman olanga zate batiki biso. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que ba préparer qui déjà relève pour remplacer pe bango au cas où bango bazate. Et puis relève pour akoya, ils a danger te pour naï. Bon, et loko za grave na miso bo mosakoli. Parce que pourtant là non temps maman zala qui zala ba makambe belé bande pe ko se passer moni bango kuna tout monde a mingi va parler sur ba défense sur mbongo ma bébé belé ko tala maman là il tiki ba école tiki ba maman bébé belé au pe ba monsieur za caché ye bani est
mutu nini akolinga tombola moninga pour maman langue pas qui dire na bana na ye parce que visionnaire dans la dire na bana aboti c'est comme mutu yo par exemple aboti ne bana ata zaki na sima mo baza na statut moko boyo eza très profond lobby kande na otoloba si fait monsieur que ça m'a solité ozomo le balma za la mutu moko boyo za la ki mutu za la ki na par exemple après mamie za ye telemi azo tambusa si fait monsieur jalousie za la te ba poison za la te par rapport aux hommes qui toujours ba ke musala et salami mais musala na soke za nzambe papa mutu akoboma za danger mutu akoboma za danger parce que pas si aux amours muki attaque na misu ya prophète au mona batu balingi ba vie privée donc batu prêcher sur l'amour de Dieu te vous comprenez aimer nous les uns les autres et ça sauter donc batu komika kana okunanda yende mutu gagner essayer peine mutu gagner yende mutu gagner yo vous comprenez ce que ba jalousie na tango etelema au monte que vous allez ba dégâts moko na zo émission ndeko na ngai les ala dégâts place ya o maman olanga zalaki na kiti wana place au papa zalaki mutu aroyazwa kiti wana que prophète au sommet on a et qu'on a la dégâts pour naïe c'est-à-dire qu'on a la dégâts pour naïe na joie bisayo premièrement de deux na repé ça yo deux langages prophétiques premier langage prophétique ndeko wana soki aye na kiti ya mama par exemple so mama tambola kina mabe ndeko wana ya bongisi ke non na micho ndeto ale ondo voto bongisa parole bato de ba hotelemela osomo sona kata si fait ici yana bata ba science bazali bata ba rose christ bazali boyena boy mutona nzamba latisi bon nzambe pane bon nzambe pena you know prêche l'amour bato bonde ko panjana ki zonga bata ba science na limite ba ofanda vous comprenez donc directement mutona osala pas problème deuxième des choses mutona soki otambusaka na langage o par exemple mama bande ko tambusa ba division makambe bele ba message wana donc yeba ke mutona soki pas to gagner bele a osaka na problème. Vous avez un problème, il y a le toza clôture te les can émission na yo lobby to les 14 sur un message ba makambo za ko se poser prophète Onésime Manzambi. Voilà. Mot de la fin na yo pour aujourd'hui. Mot de la fin na ngai na bandu le ko très important bato ba yebeli mama na bosolo balé la maman ba yo ebele pe na bosolo bosolo za par rapport ni tozo mona batu ni bazo sapela papa qui connaît le cœur de l'homme ce n'est que Dieu zamene motema muto ozo mona mais biso na attaque nganga nzamba teke prophète na zo biso yo on a eu beaucoup de messages à donner beaucoup de messages ozo mona mais donc toujours beaucoup de messages on a lesquels on rappelé parce que le bac déjà dans 4 émissions beaucoup de messages lesquels messages à poison message eza tellement belé par rapport na zoka ba message msozo mona ke ono maman langue auto poisonner pasteur moko na catéchisme maman langue oui auto poisonner pasteur moko na catéchisme mais à coulisses eleki na ngobe mo fonde bona mangengi ngozo zo message yo mo mitunu binzambi message yo insidi l'éternel mo zo la conduite ndenga na zo tambola otelo bite no nzambi ni mtolo bana mais tango yo pesa message be barrage ozomo bon moi pe to le kanaba écran to lobela ezala te oyebika mokila ngo ndenge ni batu baza ko. Merci prophète Onésime Manzambi. Je pense que batu tout batali yo au peut ça la analyse na bango donc mais suivi à travers les pays à travers les mondes, votre numéro par lequel au barreau Rosoyo facilement. Le numéro nous a lu 00243 82 50 16 410 00243 82 50 16 410. On a le numéro sur le prophète Onésime Manzambi, Mbambo Manzambi. Pour qu'on a direct, vous avez besoin de sambo, vous avez besoin de directive à Bolingo, vous avez besoin de Songolo, on a l'andelayo, donc je suis là-dedans. D'accord, merci. Tout est bien, qui finit bien. Merci prophète Onésime d'avoir été les nôtres dans cette émission sur www.africa TV. Exactement. Ok, mesdames et messieurs, si cette émission vous a plu, dites un grand merci au véritable code, il s'appelle William Cheni, qui nous suit depuis quelque part. Merci Namalolo Loris, la Congolaise.
Merci à Yolande Maloula du côté de la Suisse. Pourquoi pas dépenser la bobette faite à maman sociale. Clé spécial à celle qu'on appelle Joel Deusa Konga, la PC Bambo Tekotaza, toujours dans la carte Australie. Et quant à moi, je vous retrouve déjà demain ou après-demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Africa Elengi TV, bon s'abonner. Africa Elengi TV, bon s'abonner. Ebele, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali, Elengi ezali. Ah, babi mikolo, tozo bin Elengi ezali. Africa Elengi TV, bon s'abonner. Ebele. Dans sol, olingoma na maninge John, s'abonner na Africa Elengi TV, oyo kama solo ya kitoko. Ya solo ya ndembité, ya aubergine té, ya pilipili té, ya solo. Hein? Gros bisous à tout le monde. Africa Elengi TV, Elengi ezali. Ah, babu maga. Ah, nabela betani. Adi ya betatoke. Adi ya betani. Awando ma betani. Adi ya betani. Ah, tabela. Ah, tabela. Taka.